aya to sala examen makila Paul David Olangi fongola mutema na yebi ki ozolandanga fongola mutema naza mwana na nano kufite tikanga na trouver vie maman nanga na âge à 16 ans azokola bien papa nanga a violé na katanda kuna bango papa nanga Paul David Olangi comme ce pasteur ya comme pasteur na minitio po atikala jamais côté attends papa Olangi na maman Olangi bazalaki lelo nde a comme pasteur. Donc mututa yebaki ke papa Paul David Olangi a violé maman nanga. Papa Olangi na maman Olangi bakashaki yango batini maman nanga ki obota. Kuna tanto komi kuna après maman nanga yi albi nga na ko récupérer mwana nanga komo nanga Sephora baraka elonga. Oyo mwana nanga bango balobi to yebi kaza mwana na yo mais papa na yemoko Paul David Olangi nda pesa biso ye. Moye to pesa yo ezati. Monenge zaki. Ya lobi ba papa abotaka ba parents babotaka bana mibale babotaka mwana de famille soki papa pesa ki nga mama na ye ko sanini ko récupérer bango ba bito ko pesa yo ye te biso to yiba ete papa na ye moko nda pesa biso ye tanga ko tinga prière 1 mois prière wana nzamba komo oluba nga boy papa na yo biologique Paul David Olangi azandoki aza magicien ate ya kanzamba solo te yo monte ton papa na maman Olangi bazaki atikala jamais côté ya donc za ko bande papa na yo abundisaka Ale Gabriel pe abundisaka lisusu nani yo abenga Da Silva pe abota bana mibali te abundisaka lisusu Sophie Kimbimbi Olangi abota te donc yenda zwaka bana na ye a sacrifier ke bana wana mwana wana ayakini te soka yekini ayebi tous les vérité wana ko bimisa wana ngana ko sambwa na ko suka donc ayate faut pas vérité bima bozo ay boti na na point noir bo pesa e chambre bo pesa e mbongo to ko linga bo pesa e bo kipaye mais kinité faut pas vérité bima en plus da so benga bato oba bokola e na ba mama na bimisi secret abenga leki na ay bisa balola dossier akosa ke ngana bouger mutu dans le mama kamalo kuta ezate ke depuis na yeki to kuta nte to kuta na papa nga biologique boy Paul David Olangi na kutani na ye boy akoti singa na biro na ye oza nani ngana ayi singa na ouchi wapi ngana msi na ouchi point noir ouchi point noir oza nani ngabi na za mwana na yo biologique na ndenge nini ngabi koto kenda ko tika ngo kenda ko bomba nga baloba te ba yebisinga secret que tu es mon père biologique abi na yebisi maman nanga Sephora baraka elonga ayebisi nga vérité que tu es mon père ngana na posa te royauté na ye na yepe ko singi mbongo te na pe na mutu to ati nga na sima na kosa o azo pesa mbongo azo financer mbongo ponga na kosa na humilier pona sam sa famille Olangi pona sam sa famille nanga biologique na mutu wana te ngana yebisi bango vérité bo pesa bo comme azo wangana tondi makosala ka examen makila parce que examen makila nde ko yeba vérité ke nga naza mwana na ye parce que azo wangana parce que lelo tsenga azo wangana secret bimate akobomanga akokinapenga naza mwana mwasi vinange comme en sécurité non akokinapenga faut bo sala tout bo kanga ye aya bo invité to sala examen makila pour qu'il va libérer vinanga. Voilà, mesdames et messieurs, Mbote, Bipa Nyoso Bozwami. Quand on est au tambo dans la ville de Kinshasa, au balobi Kinshasa makambo ezanga te, tolali tozola makambo ezola makambo na makambo. Chaque jour quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Oyo bozala branché tina suka parce que ezaya ko kamwa makambo bozoyoka awa. Ba révélation oyo toyokuta nango esali biso pasi. Toala ndeko mwasi awa to solana ye na minute mukia ko expliquer bino nini ezolekela ye ou bien problème nini akutani nango Mbote ndeko. Oui Mbote kombo nanga Elizabeth Olangi Baraka. Elizabeth Olangi Baraka. Oza mwana famille Olangi. Oui, naza koko ya Olangi biologique. Papa nanga aza deuxième ya papa Olangi na maman Olangi. Paul David Olangi. Donc na botami mama nanga kombo na Sephora Baraka elonga. Donc na botami na ndenge nini. Pona se retrouver na famille wana na botami ndenge nini. Voilà pourquoi na ngina expliquer. Donc na botami maman Olangi aza ko garder bana ndako na ye, ko bercer bana na ndako na ye.
nde maman nanga azaki po azana 3 cas si FMC sans peniel to benga ngo peniel na JCC c'est la jeunesse. Maintenant maman langa azaki ko garder bana ndako ne ko bokola bana. Maman nanga pas azaki na katwana na kitambo magasin na ninyo na boulevard na ndako na ekuna. Maman nanga na âge à 16 ans azokola bien, papa nanga a violé na katanda kuna bango, papa nanga Paul David Olangi. Comme ce pasteur ya comme pasteur na minitio po atikala jamais côté attends papa Olangi na maman Olangi bazalaki. Lelo nde a comme pasteur. Mais non, tant a violé maman nanga na âge à 16 ans, maman nanga bombaté. A fundi papa Olangi na maman Olangi. A ebisi bango a fundi papa parent papa nanga biologique Paul David Olangi. Ayebisi bango vérité alobi mwana na bino a violenga nde bango ba bengisa ki ba parents ya mama nanga Sephora Baraka Elonga tango baye comme bazali ba chrétien moi ba kangisa papa nanga Paul David Olangi ezalaki te ba bongisi ta ke ba chrétien ba bisi bango ya pas de problème mais non ko sala ngol soute bagangeli Paul David Olangi ba bi ko sala ngol soute nde ton ba pekisi bongo. Après maintenant, ba ebisie ko sala ngo soutenir maman nanga zwa kizem nanga maman nanga Sephora Baraka Elonga. Nda zuzem nanga. Tanga zuzem nanga maman na papa nanga babi bon. Kene ko tandenga viola ki wana mbala mo zemi na. Ah zwa kizem nanga. Nde papa nanga maman nanga babi kende ko bota e bongo pa na bino. Kende ko bota. Nde ba tinde maman nanga pa na biso ke ko bota. Donc mututa yeba ki ke papa Paul David Olangi a violé maman nanga. Papa lang na maman langi ba kashaki ango ba tini maman nanga ki obota. Maman nanga tanga ki obota kuna après abotinga bien. Kombo nanga maman lang na papa lang ba yebinga bien ba yeba kinga fa ba kufa. Mona pe bango. Na mona bango boye na télé. Na mona bango boye. Afasa boyete. Mais non tant que ça mi bongo maman nanga pesinga kombo na Elizabeth. Po kombo nanga Elizabeth koma maman lang. Kombo ya maman lang wana eza kombo ya papa lang. Parce que biso na si FMC za la bongo soko bali mwasi o ko porter no ya mobali donc za ka bongo ndi a porter que no wana ya papolani nde to na bota mi bongo na âge à 2 mois maman nanga za soko langa libana na bassin a koti na ndako ponila nga bilamba aya kolatsanga nde ba ponila mwana bilamba mais non papa nanga ye ayibinga na kata bassin na kata mai na âge à 2 mois tonga ayibinga akena nga na ba famille moko bo kingasa na suka bikuku ameminga kuna tanga meminga kuna komi kuna AFC famille wana bolo bateke na za papa na biologique ki aza koko ya papa lang na maman langi bozo mwana oyo bobokola soka kufi ya bino soki abali ya bino bozo na bino ngala bana ko tika ka mbongo boliaka po misa secrétaire comment maman na Sephora Baraka Elonga mais bolo bakateke boyebisa eteke na violaka maman na ye tanga lobi bongo atikeli bango mbongo ba $100 zaki vraiment mbongo ebele après tanga sami bongo mama bima boye ngana sate oh mwana kiwa pa luka na zate mwana ngonde ngai aluka na zate tango na moninga te aisi papa na mama na ba parents na ye mwana bungi nde tango balobi bongo babia ya pas le problème toke kokuta na papa lang na mama zaki vraiment pasi toke kokuta na papa lang na mama lang to expliquer bango makambo nde ba yaki kokuta na papa lang na mama lang ba expliquer bango koko na bino abungi nazali ko sokolé na bassin mwana bungi nde papa lang na mama lang ba bon y a pas de problème toko ta prière parce que ce qui moi ezaki vraiment passe choc même bazaki ba chrétien ezaki vraiment facilité mais Saint-Esprit esunga ki bango nde ba bi y a pas de problème toko ta nini prière to tout na nzambe nde ba koti prière comme bazaki ba chrétien pour moi na soka bungi ya 5 ans pour moi na ye eza passe bongo ya 2 mois des vraiment difficile nde ba koti prière donc ba koti prière nzambe bisi bango bokeni na si FMC ya pointe blanche na pointe noire pour si FMC bengaka pointe blanche et bengango pointe noire pointe blanche pour pointe noire ilaxi molili nde tomba ke kuna nzambe bo sala alliance moi mobile wana mitiana zaki na 12 ans comme les maître Fred ba sala alliance na famille na ye moko babi mwana wana ndako liberaka koko na bino ta comme na âge nini ya koyebaka koko na bino pe mtako bala e donc bana ko intercéder pona ye yenda koyebaka ye après tant sami bon ba molangi bazongi azali ko prier ka pona nga ko intercéder pona nga maintenant papa na mama na ton papa yo tikela bango bongo
po bazwaka bandi ko welela mbongo bandi ko kata na machette ko landa na bambeli ko sona ba minu bitumba ko place bakenda otika bakene ko tika nga forma bakome ko welela mbongo tama koma welela mbongo après nde sala bango bakabwana ba yeko kabwana mubane mwasi na mubane tango sala mi bongo après maintenant tamba kabwani mama wana siko bakabwani mama na comme na 12 ans mama na meminga pa bango na kaluka comme kaluka na kitambo eza pembeni elongi so moni elongi nanga boye tokokana papa nanga so po moni tata mwasi nanga keti olangi 5e ba papa na tai ne elongi so moni eka olobi ngai mama na moni ke baya oyeba mwana tika to kimisa ye nde ba kimisa kinga ba memenga na point noir leki ya mama na biologique wa bokolinga ya wala ndi mama na azaina preno na mobali na bana na ye na mwana ya mama wa bokolinga ya 4e azaki kuna do bazaye ko kosa kena landi mwana wana mama na bota ba basite mama na botika mibali 5 nde tomba chininga kuna na komo vana bango na tikala jamais ko yoka CFMC na tikala pe jamais ko yoka mamolangi papolangi te na yoka kaka mama 100 jours mais na tikala jamais ko yoka koma papolangi na mamolangi pona ki na koli stable te baza okimisa kimisanga bazamba babikuku bamboka 4 baba Kongo côté na koli kuna batangisanga peti donc na vivre vraiment le col esclave ko tuta ba fufu mama na donc okimisa nga mboka mama na nena to na komi kuna mama na komi mangana na CFMC na église ko prier nde na koti chorale omoni makila pe egangaka donc na komi ko ninga prière mingi na koti prière na komi osala nzambe na koti pe JTC komi ko ninga prière nde fiancé na nga ekomona nga ayeko benga mama na nga bina moni ye aza na famille oyo donc yaka oya ko récupérer mwana na yo aye wana na 2019 avant ya désordre nzamba avant jaka désordre de salamaka longola ka ba missionnaire ba pasteur ba za kuna ba welela ka ba mbongo désordre de salamaka tant ba longoli bango ne groupe mama na nga yakaka groupe missionnaire mutu pa yaka ko tika bango kaka papa nanga Paul David Olangi ayo tika bango ate yakape ton ate mama nanga pe akene ko servir mai donc c'est ça nde salamaka azongi bango pe batikali nde ton alakisi mama nanga mwana no yo wana azana famille wana missionnaire pasteur ya biso ya CFMC jamais ko kina ndako mondimba kenda ate mais maman nanga déplacer aya tina ndako ya koto tozaye ko vivre pour na ebeka za famille nanga biologique ok c'est pas ma famille kuna tanto komi kuna après maman nanga yi albi nga na ko récupérer mwana nga komo nanga Sephora baraka elonga oyo mwana nga bango balobi toyebi kaza mwana na yo mais papa na yemoko Paul David Olangi nda pesa biso ye moyen to pesa yo ezati moninga ezaki ya lobi ba papa babotaka ba parents babotaka bana mibali babotaka mwana de famille ce qui papa pesa ki nga mama na ye ko sa nini ko récupérer bango babi to ko pesa yo ye te biso to yiba ete papa na ye moko nda pesa biso ye ya bibo nga na ko récupérer mwana nga mama baza ko ya kuna souvent ce qui mama ke na ko tuna bosolola ni na maman pasteur na biso parce que dans mon étrange ce qu'on a pour ça pasteur faut y aller en église beaucoup tana soit ki dans bosolola prier pour nous mais ndeni il y a déplacer kaya ka tina ndako ezali ko kamsanga so na tuni bango famille na ba okosanga ba lobaka ete alobaka nini oyo ayaka ko tuna biso to liaka ndeni to vivre ka ndenge nini mais ezali ko kamsanga mais ezali ko mona ka comme ça maman pasteur eza grâce et localiser biso ok ezali ki grâce c'est ma mère biologique maintenant tant que ça mi bongo après maintenant un jour maman a commis ko sabi so en charge ko lia ko latsanga parce que amona ye moko missionnaire mwana ya ka salité bilambe zate pona na ko vivre kuna le ko esclave maman na opé andimi ba garder secret ona bon maman nanga alinga kinani te ko récupérer nga ka récupérer nga na maboko ya famille wana po famille wana pesa ye nzela azwanga omoni donc ça qui bon parce que bango ba yiba ngate papa na kene ko tika ezalo kwa yo kabi eloko na li papa na yo ndeko na ya botola ngo mutu ana loba nini te ye moko kabela kinga moningeza ezaki bongo donc tango akomi ko zabisa en charge ko lia mama ko ya ko zwanga to bimi to ke ko tambola na ye après azong singa maloba na ngati maintenant un jour famille on est vendi singa ba moni bolamu o mama na ngazo sala ku futela bango ndaku ko lesa ngado ba monte photo lo baka vérité
nde ba yo lo ba vérité ba bike biso toza nini yo toza ba parents no biologique te moni papa na yo biologique maman na yo papa na yo Paul David Olangi maman na yo Sephora Baraka Elonga to ba bisinga vérité nga siko na tuni bango na se retrouver na famille oyo ndenge nini ba bisinga ba koko no biologique papa Olangi na maman Olangi. Mais l'autant sami bonga pe na bon y a pas de problème na ki okuta na maman nanga. Mais nazaya ko ndima fumate. Mais loko za ko le kam sanga na ndima parce que missionnaire aya kate na ndaku. Nazaya ko yeba ka to ça vraiment solo mais na kuta na maman. Na ko kuta na maman na 4 églises. Yepe mtakamba prière na bakamba ngo babenga ngo prière à pleureuse. Tant bakambi prière wana sili to kuta na maman. Na expliquer maman vérité nga ah maman tala to koti na bureau to saka biso mibali na bureau na banga ba pasteur na prêtre noir kuna na prêtre blanche to solo na maman bisinga vérité wana za penza yango tu es vraiment ma fille biologique parce que na tanga te mais prendre ba loba français hein na Brazzaville nzambe pasa ninga grâce nzamba bakoko na ngana loba français mais non maman abando bisinga vérité tala le ka bongo ndenge ba biso eza pe bongo papa na viola kanga penta ayiba kapeyo akina kutika kuna nde ba biso eza bongo mais ndongo ebi vérité oza sukuna te na récupérer yo maman a récupéré na famille na ndimi ko pesa nga maman après maintenant maman imoko akomeka kozonga charge makamutu akudisinga pe abi muta grâce ya maître Fred fiancé na yo nde amoni yo ndenge to sala a expliquer nga vérité ndenge to sala ka alliance tout a expliquer nga pe na bia pas de problème akudisinga na fiancé na nga to sololi yé pas bête nga lisolo expliquer nga même histoire on a expliqué église peut expliquer nga même histoire tant on sami bongo après nga lobi bon y a pas de problème maman lobi na récupérer nga bi oui oza maman nga biologique na njimi maman comme va nanga ndaku moko place moko après lobi te fona ko tuna prière ya 1 mois c'est prière wana 1 mois oyeba makambo belé oyebité akotinga prière wana tant que kotinga prière wana na koti prière ne na prière wana nzama komo ulobelanga po boye physique tant na solna maman sisa po maman ebisinga ke est-ce que ebo esclave ngalobi oh abi yo bakona non esclavagisme ngalobi na ndenge nini après ebisinga ke ozandoki wana maman na biologique est-ce que ebi ke yondo ozandoki monde nyoka komisio oh na samtema nyoka komisinga bo ndenge nini nda kotinga prière 1 mois tant que kotinga prière 1 mois prière wana nzamba kumulu bananga boy papa na yo biologique Paul David Olangi azandoki aza magicien ate akanzamba solo te yo monte ton papa na mamolangi bazaki atikala jamais côté ya bazaki ko boya parce que ba yebi o yazali donc azwa kindoki ndenge nini ndenza makomi ko expliquer nga papa Olangi akola na poto et atanga na poto na Belgique koko na ina noko na batangi basala nini batangi sakaye au monde na famille oboti mwana na yo lobi ke ozibe toala batutu okangi opesi mwana moko mwana ko zale lever ba famille beleza bongo au monde ba famille belé mutuka moko na richesse donc bo dépendre que kana ye donc de ba tombola ki papa langa za l'esclave avoir sa famille ndenza makomo expliquer nga abike papa na yo tangu ba papa Olangi aninga bala maman Olangi famille na ye ya papa Olangi baboyaka po bayebaka déjà maman Olangi tazwa vision pas papa Olangi bayebaka déjà que maman Olangi ozwa vision on libérer papa Olangi nde bazaki ko boya abala papa Olangi abala maman Olangi nde papa Olangi na kiteti andimika abala maman Olangi nde bango balobaka ba ko venger nde maman Olangi nzamba ko visiter ko zwa vision excusez ko kangola papa Olangi tant ko kangola papa nzamba ko kangola papa Olangi ba komo vivre couple bango apé ba mission vision comme ko continuer nde bango babaka ba ko venger bon avant bazwa vision maman Olangi azaka na papa nanga azaka na âge mukie Ale Gabriel papa nanga Paul David Olangi maman Olangi azaki na zemi tata mwasi nanga da Silva Olangi akena boka ba papa Olangi abi akiotala ba bokilo na ye nde bango balobaki ba ko venger nde ba lesaka papa nanga kindo ba pesaka 50 francs zama bisinga bi koko wana ba pesaka papa na yo magique ndoki bandaka na 50 francs ba kabele 50 francs les 50 francs les combien ko sila nde ba pesaka kindoki nde ba komaka ko utiliser à venger contre ministère donc papa na yo ba voter na monde entier aza magicien chef numéro 1 David Olangi, Paul David Olangi, chef numéro 1 na science. Parce que nini, papa maman Olangi a sa vision
papola na mamolangi vision ministère CFMC eza le beaucoup église donc et délivrer que bato kangola ka bato normalement donc bango sko bandoki ba bundisa kango mondeza nzamba bisinga beza lis wana nzambe mutawe bisanga nzamba beza lisu nanga na prière na côté ya 1 mois oh maman na biologique à côté maman na biologique à côté nga alobi donc eza lisu nanga de ba bundisa ka ba vota ye kuna chef numéro 1 de abundisa ka ministère siko ndenge asala bonga comment ko utiliser yo a comme ça moi sino ya butu bobotane 3 bana nzamba la kisinga to botane 3 bana nazana zemina ye na ténèbre utiliser kinga donc ngande richesse ya papa nanga biologique Paul David Olangi nzamba la kisinga donc des abo attaque déjà sacrifice na ya 2022 pour sacrifier yo au monde tala taka ba robe donc papa nanga pour la ta veste mais rare souvent ba robe donc bazala ba sango akota magina ba sango loge donc yonde sacrifice na ya 2022 mais nganza mena ko délivrer ko kufate en plus ça doit fongolo vérité ani ko expliquer ngabi au moni histoire ya Moïse na Pharaon bana Israël papa abunisaka Alain Gabriel dans quel sens donc Alain Gabriel so kazu zema mwana mobali envoûté que abota mwana mobalité alongola kango donc Alain Gabriel abota ka bana basi donc eza le quoi Pharaon tant bana Israël bazali ko bota bana mibali azali ko boma bango azali ko banga pona royauté nokite bako tant bako komebele bako botole royauté donc azali ko bande papa na yo abundisaka Alain Gabriel pe abundisaka lisusu nani yo abenga Da Silva pe abota bana mibali te abunisaka lisusu Sophie Kimbimbi Olangi abota te donc yenda zwaka bana na ye a sacrifier ke bana wana na ténèbre akanga mabota pe nzamba expliquer nga lisusu alobi Kecha Olangi a divorcé yenda comme ça Kecha Olangi mwasi na ye ya butu yenda sala Kecha Olangi a divorcé ke yenda bimaka na yenda coucher ke donc révélation bazana ngo wana izia ngote donc mutabunisaka bango ye donc a géant Penzamba ebisinga lisusu alobi boye Aksa Olangi leki na ya 6e aute kubala mobile na Kevin Kaseya baza ki même maison na Paul David Olangi na papa nanga zaki chef na ye baza ko welela na ye Aksa Olangi donc to bazo welela na ye yango moni ke ba humilia ki ke o abali na zemi OK abali na zemi te humiliation ne utaki kuna ndetango sami bongo après après nzamba expliquer nga histoire tout alobi lisusu bazali na chambre haute na confinement bana oyo mama Aksa tante nanga biologique azali ko lakisa bango no Esther na Nomi ayembisaka bango baza ba sirène conscient papa nanga azali ko utiliser bango ateka koyemba na succès na po aza musicien ateka yango na parole na ye pas Nomi ou a présenter ka te ya parole donc mate ya Paul David papa nanga teaka Paul David Olangi aseka ka nde nzambe yango ateaka te mate ya repentance ateaka te combat spirituel ateaka kaka croix ayebi singa croix yango nga na kufela bino mais mutu po azwa délivrance fa lukanga fa porter croix na ye asa la repentance à combattre donc pourquoi ninga ko combattre te donc ninga ko combattre te a sekaka croix a sekaka ngai ndenge na sala alliance na fiancé na prier que pour na yo pour que intercéder que pour que délivrer yo a sekaka nga mabina bina ka louer que wana a louer que te adoration ya vrai donc a louer que mabina le monde donc au monde d'église ebele yende chef basala clique nzamba expliquer nga bina Enis Olangi non alinga kate akanga e pa bota bana mibali te tango sami bonga pe na bibon prière nzamba ebisinga mena nzela na yo bato bakozala bango bakoyo oza délivrer bango pe bakozala délivrer pa ebisinga yango moni ba magicien belé ba na CFMC do ba magicien belé révélation pour papa mwana putu colonel azwaka révélation to papa na mamola ba kufi ba lakisa ngo na télé na CVV que apumbwe ibu nzamba expliquer ngabi ibu jema ko pumbwisi mutu basala je aza mutu ne ya magie ke bakosa ke bango seti bako diriger ye aza na magie donc tout wana eza ba je na ye do akosaka tant na bibi prière na expliquer maman nanga na expliquer kirère nanga maman Rite de Jésus na expliquer maman nanga biologique c'est fora baraka longa na expliquer be maman kirère nanga maman Rite de Jésus akamba prière a bien aimé ba bisinga ya vrai eza bongo na ba chef église ba papa zar ba ebisinga couple azar couple bebel ba confirmer un message maman nanga lobi bon na okende fona ki obala tikelinga 45 000 ya CFA bonga kolia 2 semaines olia nga na kepo na mariage nga mais na bala kala
mais ezaki choc pour nanga na ngana ko katé ko va na libala na ngana bala depuis na 28 ans pour ça 35 ans mais na boya ko bala parce que choc pour nanga ba violenga ba yibio lisusu falo sala na mona quand même ba yibio lisusu bezaki choc pour nanga ngana ko katé pour na bala na kota libala mais comme na récupérer yo na za vraiment na joie na ko kinanga ko bala nde mama voyage kayaki de tango ye akomi tango akomi 2 semaines ok 2 semaines ndam na moni mama te ngabité fona kutana nde na moni mama na ngate na tuni ba responsable couple bebel ba chef ba missionnaire na tuni pe fiancé nanga couple bebel mission et bisinga ke ba couple hasard ba bisinga ke mama na yo akoyate tongo ba balaka bapesa mutu congé ça le quoi musala mutabali bapesa congé faut ça nous dénonce déjà ba sali dod tongo sala mariage akozonga te mission na ye esili donc akoya suswate ngabi oh mais na ko vivre te sans maman nanga sa ba parents nanga wale za famille nanga biologique te fona zonga na ba famille nanga nde fiancé nanga bi bazwa mwasi na balabala te nga fona bala yo na lingisi ko na bala yo faut zonga na famille na yo biologique wana za famille no biologique te donc ozona na balabala te zonga papa na Paul David Olangi na maman na yo Sephora Baraka elonga ngala kwa ko bala yo tango sami bongo après maintenant ngape na yo ki église décidé bongo bazwa mwasi na baba te faut zonga couple fusions ba expliquer nga ba couple que non faut zonga ngabi a pas de problème na kangi bilamba na ngana valise na ngana ye na komi na Braza na landa ba parents na nga na ye na komi na Braza transport ici linga na kena libongo poko lia mbongo 2 semaines ndambu mbongo na koza transport na Braza mbongo ici laki ton na komi kuna na komi na libongo na bi libongo bokatsa nga soto komi na ndako na biso ba futa mbongo nde libongo elobi to katsa te parce que la nzela to futa ka ba droit soko zaka tana ndama mbongo to nge to zwa tongo koma kuna ba to koma kuna ba ajouter comme ezate moi to katsa ezate ngape na bia pas de problème na combien vraiment na suko meno sa nde ni fona futa bien na katsa na te kabilamba nga oyo valise to nde ni fona katsa maintenant esprit saint esprit singa ko katsa bongo te kende na nini oyo l'église ya bino ya CFMC na ken église na biso Braza tant na ken église na biso Braza après maintenant pona senga na sa nini na voyager ba pesa nga bien na voyager tant na komi kuna balobi oh to kopesa ete nini o babenga nini billet à voyager bongo photo rencontrer papa na yo ayeba pour expliquer bango vérité tout ayeba histoire oyo excuse ayeba histoire oyo ayeba histoire oyo pe ayeba surtout voyager yo wapi ngabi y a pas de problème ba pesinga chambre ba pesi mutu asa nini o alambela kanga cuisiner ba che cuisiner alambela kanga sera dasa ndaba ndeko lambela nga ko kipenga ko lia na zela ba solo na papa pour ba pesa nga réponse tango sami bongo après maintenant babenga papa wana mama katako chef de mission ya près noir numéro 1 pas Théo église te mais chef a dirigé que mission ya kuna ya Pointe Blanche a dirigé que ba pasteur mama katako atio benga papa wana papa zena poto a benga papa lobi ke mwana wana ayakini te soka ayekini ayebi tous les vérités wana ko bimisa wana ngana ko sambwa na ko suka donc ayate faut pas vérité bima bozo ebo tina na point noir bo pesa chambre bo pesa mbongo to ko linga bo pesa ye bo kipeye mais kini te faut pas vérité bima en plus dazo benga bato o ba bokola ye na ba mama na bimisi secret abenga leki na ayibisa balola dossier akosa kenga na bouger mutu na le mama kamalo kuta tango sami bongo ba yo bananga fallait maman chef de mission ebisanga aïe Singapour zela maman chef de mission à Pointe Blanche azoya ka maman bebel couple bebel bongo bo solo la yenda ko bongisa makambo wana tout zela ok ba bengisi mama wana wa yebisenga vérité o ba bokolanga abaloli makam papa tindeli mbongo abaloli makam aye tango aye na mona eka na moni ba yebisanga vérité papa na lobi to bomba yo kuna faut pas kende mama da siva ba yamba ote ba vérité te parce que mana bokola onda yebiso vérité Moutazo bisanga mama chef de mission ya église à Brazzaville mais maman n'a pas zalaki to bomba yo kuna to pesa yo chambre olia kama kambutu ozala kuna
faut pas okita kin parce que oui vérité tout faut pas misa vérité oyo donc maman oyo yango ayeko zwa bo kene na yekuna ngala msi maman na esi bango vérité ngabi ngala za famille roi na za na famille royale boko kashinga te wale za ba miette o bo pesa ngawana nga fona hérité donc vérité on aza nango fona bimisango o za malobeki yango na kosala ngai kin voyage point noir ti tant sami bongo bango balobi bon to kotala to ko voyage na makasi ngalo binga pe na ko voyager te point noir na ko kende kin na ko kende pe te to kotala na mona baje baya na 5 ba kanga 4 personnes ba JCC na chef wa nini o kumene gouverneur chef wa sécurité ya église après noir ya Brazzaville pardon akainga moko kainga loboko moko kainga na loboko moko kainga na loboko moko kainga na loboko ba kotisinga na taxi na valise na nani babinga nani na mama wana yaki kozwanga wana o bimise vérité comme papa pesi mbongo abalusi maloba ba meminga tikuna na agence ba faire voyager ngala msi chef agence donc voyager te nazate moi na 5 ans je suis déjà grande fille na 17 ans pourquoi bo faire voyager nga voyager na lingité en plus baza ba parents nga biologique te no kende te na crier donc na crier bongo après chef agence alobi oh moi na coli déjà aza déjà na 17 ans pourquoi bo faire voyager moi na voyager en plus ba parents na été a bengi la police est kangi biso tout et même biso na la police et bibo samba toke to sale mission et toke to sambi émission te me ko samba pardon to sambi la police à Brazzaville et pesinga raison moi na fois déclarer ba droit na e toi zol beza vérité faut bo zongi sa moi na po ba parents o ba parents biologique te bo tika moi na ke ne po ba parents na ye église bo zo moi na bo ke ne tine église bo faire voyager moi na ake po ba parents na ye nde to simzela to kei tant to komi kuna na église est beau et puis comme au boy to faire voyager kende yo moko moi biso to voyager yo ezati tant balobi bonga pe na bi bon y a pas de problème comme au boy faire voyager nga na aucun peut voyager à point noir te na bimi boy to na bimi boy na comme les gens na suka na moni po moko na mai na ngela mi bwa kama wana to na mi bwa kama na tala boy na moni nini yo babenga nini hôpital moko na ngambo Saint-Esprit bisinga ko mibwa kama tekene hôpital wana na ken hôpital ana na expliquer histoire papa moko azaki na zaye mutete la biko papa la na mamuna baba tete la abinga na otika ote oza mwana biso na ozo sela leki na nga na expliquer histoire est-ce que to futa mbongo to tsani nyo babenga ni to faire voyage na kini yo voyage point noir te comme ça makango lo a délivrer na biloko na famille wana komeno ya guerre komeka même pas kokende kuna faut changer ma cam après tant alobi na nga bonga pe na bia pas de problème mais nazaki toujours na souci nga bité boye na moni na bimien poli faut na zonga kana église ko senga bango pardon ba faire vaginga na ken église na senga bango pardon bango ba bito ko faire vaginga te ndengo boyaki c'est tout nde na ye na bi oui bokatanga nde na dimi vage ba katinga na comme na maluku to na comme na maluku bato maluku wana ba bimbongo ba pesa biso za mukeyo za ko papola na mamola ngwala mbongo ebele faut bo jeter biso $200 nga bon bok to ko kanga na valise nga bokanga ngate pesa numéro ba parents na to benga ba yo nga binaza numéro mama na nga ya Brazzaville après noir mais ndenga comme na kin alongoli simi wana atie simi awa donc simi wana numéro na ngote donc yo senga ka to kene ndako botika bo pesa nga mutu to kena eti na ndako a expliquer ba pesa $200 bo to ko retirer valise bon ba bito ana mutu te todo peso ka mbongo ozo mbongo oyo okene ko sa nini o okene tina famille na bino o expliquer to tika na valise na yo bongo ba pesa mbongo ko récupérer valise na yo tangu sa mi bongo après na ye na ndako na comme na 17e na ye na ndako te mais église na biso comme papa a déjà pasteur maman a pasteur baza déjà connu na yim tete deke na ko koma na ko trouver ba parents nanga na comme une église na 17e bango ba komelenga ba adresse tout bato ba katenga na mamero na bango téléphone na comme na 17e na kute na sécurité papa comme on est papa François Esaïe na kutene na bandi ko expliquer histoire bitala tala dès que na zo expliquer les que papa koti ya 5e kecha olangi tanga auto kokana nei tanga koti a garer voiture na zaki na rendez-vous ya basi ya ninyo ba o ba kufela ba veve tanga koti
Après, maintenant, sécurité que sola nae. Na yambi jeune fille moko kuna le baza mwana bino. Yo ya na yo Paul David Olang yo lobinini. Habite yo kai. Aye ayo kinga abina yo kio tata moi sino abina yo kai. Bokokana. Boza pe ka même figure. Na bataille tout na maboko donc na ko benga noté na 17e. Zala na 17e pour que tant papa na ko ya to landela dossier ango. Nazaki kana 17e wana. Wala sécurité papa. Popo kota papa kuna fo le ka sécurité wana. Yem tako yamba yo nani apa présenter avant kutana ma mestea. Ndetango sami bongo yaya mamona ngakufa te biologique. Comment na mama kulutu. Aye église. Donc aye église ba expliquer pas sécurité à papa. Papa François Esaïe. Aye bise to yambi mwana moko abe aza mwana bino. Boko aza vraiment mwana bino tala expliquer histoire boko kana même. Ya bise bon bengela nga mwana ngo. Tanga benginga talinga kam o mwana bisoti. Na zolo tout asa vraiment mwana biso makamba le beza solo. Mama kuluta leli yaya mamola biologique o mamola ngalandi. A leli. Tanga leli alobi y a pas de problème. Nazo kena yo na mimosa. Na ndaku nanga. Ndetanga linga memanga protocole ya papa comme na ina Ginance. Frère Ginance. Aza chauffeur na ye. Alobi ko kena bongote photo kanga ye photo to tindela papa photo to tout na papa. Faut papa ça l'informer. Mais ngana yebi nanga déjà papa yebi depuis la Braza. Akainga photo batindela na WhatsApp. Ba bengi. Oyebi mwana nteli aza mwana na yo papa ngana sa mwana na za Ginance. Mwana yo papa olobi nini? Tala dossier tout ça nango. Papa lobi na Sephora to botali na Sephora. Téléphone kati. Crédit sili. Donc crédit sili Ginance alobi ayebi singa papa lobo tikala ana 17e ngabe alobi bongote ngana yo kindenga soni na téléphone. Ndo soni na téléphone nae. Ote akyo isa kulutu. Yaya mamolangi kulutu papa lobi kaka tika na 17e yemoko soka ya landela dossier yango parce que papa azala kabo eza vina ya sala tanga ko ya yemoko ako témoigner yango ako sima miko ako témoigner ko bimisa makambu oyo ya mwana na ye yemoko botikela papa yemoko akipe makambu ya mwana na ye ndena tika na 17e mama kulutu yaya mamolangi lobi bo garder mwana pesinga pa sécurité papa bo garder awa bo garder akolia asomenga bilamba po bilamba tika na maluku kolia ko ngamo ko banda ko kipe ti papa na ko ya ka to ko landela dossier papa pe aye tant papa aye atei na tongo pa te ya 6-8 papa te ya 6 matin ya matinal abenga sécurité na ye abenga papa zo benga na kekuna ton na kekuna na koti na bureau ezate ka depuis na ye kinto kutante to kutane papa nga biologique boy Paul David Olangi na kutani na ye boy akoti singa na bureau na ye oza nani ngana singa na ouchi wapi ngana mse na ouchi point noir oza nani ngabi na za mwana na yo biologique na ndenge nini ngabi koto kenda ko tika ngo kenda ko bomba nga baloba te ba yebisinga secret que tu es mon père biologique abi na yebisie maman nanga Sephora baraka elonga ayebisinga vérité que tu es mon père ayebisinga église ya si femme si ya près noir ayebisinga que tu es mon père alobi bon ngana za ayebisinga boye azaka ko tela ngate ton azaka koloba parce que tant comme na yebi déjà vérité baluse longi alingi mena grimacenga ngana ko arrêter yo wana zo ganga ngana ko arrêter yo je suis pas ton père. Moi j'ai dit tu es mon père biologique. Comment? Ça c'est le montage. Moi j'ai dit ce n'est pas le montage, tu es mon père biologique. Ngabi se obi coupe bebel chef numéro 1 kuna dirigé ke kuna ngabi na ayisinga na yebi ya benge na téléphone ayibi se obi Élysée ya bina yebi Élysée aza nani bango ba ya yebi ke aza mwana no biologique soki ya lo mwana nga biologique abi mama ne Sephora baraka longa ndako expliquer makambo ziana tindelo numéro na ye ya kini kuna akati atineli mama chef de mission atineli numéro ya mama fala sola nanga sur place tango benga mama asoli na mama sur place ayebi si sécurité na bimisa ya kendi
de sécurité ne bimisinga to yeli bana bani ko prienga binzambe mais pourquoi mon père biologique awanga nanga denzamba lobi nga la ko venger contre elle ngite secret wane bima nga la ko sukisa ye mais non na prier nde après 2 jours abima te la kana bigo na mutuka ne vanaka mutuka ne tambola te ndamba bi riche yondo zaki richesse na ba richesse ne beba ça na colère donc ko kondima ote mais nga la ko sukisa ye ndeta na comme ko prier ya maman nga za zonga ka charge balé ki ne ba yemi balé ya basi babi ki osa mwana biso te babengani nga Virginie Olangi na Sophie Kimbimbi Olangi babi osa mwana biso te babengani nga to babengani nga na bimili bana babi ki ne ko luka mama na yo nde chef sécurité na pesi nga numéro to nga pesi nga numéro na ye abi papa ayebi makam ki ne ko luka mama na yo nda pesi nga numéro to na komi kuna na ki o se retrouver na DGM fundi na la police DGM elobi bon photo benga ka tribunal la fois sambisa dossier o papa ki a pesi famille wana mbongo mbolo bake nga naza nani o babenga nani naza papa ne biologique te bo wanga na to sala déjà cop boko bimisa secrétaire bo kende ko wanga na bolo babeli liboma mutu nezo sala te makamazo le bese lokuta papa sabino mwana bo kende ko soigner mwana famille wale ye nga na insister nga bi baza ba parents na ngati moyena kende na bango ezate na bi vérité ngabi même si mtalibo masoka kufi famille na ebimaka ngana na posa te ya royauté na ye na yepe ko singi mbongo te na pe na mutu to atina ngana sima na kosa o azo pesa mbongo azo financer mbongo ponga na kosa na humilier pona samsa famille Olangi pona samsa famille nga biologique na mutu wana te ngana yebisi bango vérité bo pesa bo comme azo wangana tondi makosala ka examen makila parce que examen makila nde koye ba vérité ke nga naza mwana na ye parce que azo wangana parce que lelo nga azo wangana secret bimate akobomanga akokinapenga naza mwana mwasi vina nge comme en sécurité donc akokinapenga faut bo sala tout bo kanga ye aya bo invité to sala examen makila pour qu'il va libérer vinanga pour nga pe naza pour sa fiancé nanga balanga fiancé nanga za mbongo za avocat maman nanga pe sa missionnaire za pasteur ana mbongo na ko vivre donc eloko nga naza nango pour to sala examen makila parce que na boy na kufa na tension na raisonnaka naza na ni mwana muke naza 17 ans donc eza bien te bo kanga ye naza pour sa royauté na été bo invité ya ka to sala examen soka boy bo kanga ye to pour ça l'état to sala examen na ya makila secret bima c'est tout parce que ce secret bimité akosala nga mabe nde sama kibongo ba invita ke na façon to aboya ki atinda ki ba faux ba avocat a financer ba mbongo na tribunal la fin 12e ri pour dossier là basa nini nga basa nini oyo basa l'examen makila te ba lembongo basa test ADN ba lembongo nde ekene ko tribunal la fin ki obwaka nga na Ophelina ya Kitambo Vélodrome tona ke kuna ake ko financer sumbongo kuna ko lia po basala ngana bosana ndetangu sami bongo to budina mwana moko no Ophelina ayibisinga vérité to za ko elane cantine ayibisingo ebite papa na sundola ya ko zote illettré yango atangisa ote mbongo to zolia oyo yemta ko financer ngo na beti mwana wana to ketina bakondo Ophelina na beti mwana nande na yaki kokota prienza mayisinga fo kima bakoboma yo nde na kimaki nde to na kim na zonka pa DGM etininga pa Molière ebikene ko luka papa Molière Alex makambo na télé abengisa ye po bosala examen ya Eden nde to na kompa papa Molière abisinga kende ko luka be preuve nde bosambaki oya nango bongo na sana lekisa yo na télé to na ye boye chef a DGM akomenga makambo tu soko bengisinga na ya na samba na kusamba na kuluba yango nde chef a DGM to na ye akomena mamero na ye na ba avocat oyo bazaki to samba kina bango to na ye na komi kuna alobi pa wana za mutu nanga papa Molière pas question papa Molière alobi wana za mutu na ye pas question wana za mutu nanga na za mutetela ngai na sani nyo na benga ki déjà famille wana to solo laki do baza batu nanga donc na ko jamais collection émission kenenga na ko benga yo na bimi apesinga ka 3000 na bimi na banjo na zonka pa chef a DGM amoni suspect alesi mbongo alali sous dossier na ke pa chef a DGM abikendo luka daji chef wa banani chef wa église de réveil na ke kuna na luka et ba bina insister kit na bango dimanche to kutana te na kutana mwasi ne me na mona ke mtate yaki mwasi ne fallait expliquer aipsinga kendo ya mercredi to na koti puyanza mabi wana tu batu na ye bango tu bana kata magie eko simba te bako sunga ote
nde na komé na suka na komé kola na mama mo na sa 17 jours na sukola te na brosser kete côté ba garde malade donc nde na lati bolinga la facile nde to na komé na suka na bina ke luka gouverneur ya gouverneur de la ville asambela kuna na mone na CVV tonga yaka kotika biloko na CFMC ton na komo luka na moni ba photo na epe na ville na koti kuna ton na koti kuna ba singo kuta na été déposé comment mukanda déposé na bureau na ye to kopesa ye atanga yango ton na déposé na déposé ba bifo saisir yango na zena mbongo saisir te na comme na suka na bité na expliquer ba sécurité na ton na expliquer ba sécurité na ba bité soki akangi kota Molière kene ko luka ngala facile kene ba bulu yeke manini ezebe to na bimi na tuni ba kopeka ba teka ba ji ba expliquer nga to ba expliquer nga na ina ngala facile na bani ko expliquer na ngala facile sali bango passe tout le monde bazaki vraiment na souci ba bité to ko tika mwana boete eza makila mbongo te mais mutu d'abord nde ba pesinga ma ko sokola ba someninga bilamba ba someninga téléphone nde yangwana na leka ki émission na leki sous émission sous na yana nga mobile bozo mona bozo landa problème nange eza boy papa Paul David Olangi comme azo wanga nanga lobi mutu azana sima nanga azo puyenga na zo beb sa réputation na ye famille Olangi ngana na mutu te na sima nanga nga posa nange zali aya to sala examen makila comme azo wanga na soke bimi ke na sa makila na ite ba okanga ndengai aya to sala examen makila lobi atinda ki famille wana ba boko nanga ba ya na tant balandi émission na lingala facile atindi sous famille na baya pour kia sa nini o bazwanga ngala boya kina beta ki même moko ngala zo souffrir bolia ka mbongo boya ka kokosa na beta ki même moko o batindi biso to kanga to so Brazzaville na beta ki moko pe fina ngeza danger non la na balabala na kolo ba côté non la la te aya to sala examen makila nde famille wana kenda ki ngala facile nde na kimaki nde famille ne kinda so ba za posa nga ba na lingala facile téléphone yango lingala facile sombe ninga ba ko za numéro ba ko benga nga na ko ya soki même ya boy ko ya Kechi Olangi aza orphelinat aboko la orphelinat na mona na CVV na Kaluka orphelinat Kaluka boko la orphelinat nga mwana bango makila na bango na zo telenga soko tele longi boy ya papa nga Paul David ya Kechi Olangi même zolo ya bango tu ya bango akinape mama na ngana ndaku na bango na kitambo siko nde tolo baboye mama no aza kinape na ndaku na bango na kitambo akangi atie ba garde abima te ngana to kutana te soki o papa boinga tikanga na zana mama na nga mokangi na mama na nga parce que mama na nga za ba secret tanga zena zemi ba photo azana ngo tanga bota kinga zana ba photo na ba preuve ezali nde bakanga ba photo na mamola na papa na mamola tona bota maki papa na mamola ezali omoni ngeza donc akangi eto kutana te akize mama na ke mama na zo kosa donc mama na za ko en sécurité place mama no za siko yebite ngape na za en sécurité donc na sola libana zo souffrir Kechi Olangi boko la bofelina tande na zo telingana na za makila na bino l'état bolobi nini gouverneur bomona ngana boy ko sa kindumba parce que na sali déjà 3 mois libanda soki nazaki vraiment na sa kinduma ngena salango mais na salango te na boy na bebe sa réputation ba koko nanga ya papa la na mamola na boy na sala péché donc boyaka comme papa la ngazo kanga mutema makasi de quoi pharaon nzambe moko kanga ki pharaon mutema comme ça ki makasi aya même ça ko yate leki na ya ta moko bo kota likambo bo somba même likambo boyaka parce que azo wanga na zo banga na zo kosela makambo ya bo zwanga bo zwa ya na bino to sala examen makila c'est fini boye ba vérité parce que tout na solo beza vérité na so kosati na te na muto a produit ngate mbongo sala bo te na nicho na dena lati bo ngala facile e filma ki ngaba lekisa ki ngaba mona ki ndenge ton na ya ki na sala 17 jours libanda donc vina ngeza en sécurité aya to sala examen makila Paul David Olangi fongola mutema na yebi ki ozolandanga fongola mutema na za mwana na nano kufite tikanga na trouver vie yaka to sala examen makila o vivre vie na nga na vivre pe vie na nga maman na nga pas vivre vie na to vivre na maman na nga yo po vivre vie na yo même so zwanga te ato linginga te parce que ba kiss me bébé linginga te mais yaka to sala examen makila vie na ngizala libre et on kana ngena loba l'état bo soutenir nga na boyi pour moi na za mwana mwasi na boyi na sa kinomba ko kipe ko violenga parce que na wala libanda na la négreza mukunya mabe na zo telengana na za libanda donc boyaka vraiment na sengi bino to sala examen makila bo benga so boni bozwanga lingala facile
na face à ine abe boye bo beng lingala facile ko benga nga numéro na ngezali ba pese nga téléphone bo bengi nga na ye to ko sola na bino to sasi examen makila c'est tout. Voilà, fidèles téléspectateurs, et sali pasi pe mawa na za commentaire mo na commenter ate eza mamba ba famille bino ka botia ba commentaire o alinga sunga mono asungie ope aromona azole solution j'ai des larmes aux yeux maman nana mbomba la maman des orphelins orpheline na otelengala. Merci beaucoup, à la prochaine.